président Dios avant disenga na dikando na Saint-Pierre Roger ayebisi biso le bino baleki nanga ya solo nazwa kimbongo $25,000. Ngala bivie bongo pourquoi banda kala noza olingo ndimate o teta on a eu 25,000 wana maître John akataki na 7,500 kutu 8,000 ya yimo kwa kati na bivie adios ndenge na yebeli yo ndenge na yebeli maître John mbongo matanga oyo ba pesi po esunga ke defawali la manandenga bien. Et comme il sous que oh maître John a kataki 8,000, ça je suis pas d'accord avec toi. Ote bosikoyo redi pe aiko landanga wa loka tokendaka na bango redi a 8,000, Mbiliabel a 8,000, Manda Chante a 8,000, Bosian a 8,000, Aimé Bassin a 8,200, Tcharakongo a 1,200 na bivier. Mais ndeni mbongo matanga beaucoup miko se partager yango. Boloko la bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga. Ono leki nanga naza mbongo te petit nanga isimba na $100 total na ose la mbongo mona ozwa pa bahati le kwebo na koyeba ko baxela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yebine na sala na yebi voilà et pas ito yali. Alors, à niveau, il faut biso ba artiste tout ça la conscient ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président vers qui c'était pas comme ça. Na lo ba omoni de konanga y Lambert. Oni makambo nga na boyaki kokota na ma organisation oyo. Nga na za na organisation wana te. Donc on a joué eloko moko te. Donc na yebi kutu makambo te. Nga na zo ko apprendre. Na apprendre makambo ka ndenge Adrisha Zoloba. Zoka bambongo ebimaki bambongo monsieur bimaki na niveau gouvernement ça c'est sûr mais mbongo wana eza na mbongo moko on dirait mais gouverneur ndi apesi na Adio Salimba en tant que mokonzi ya imiko quoi mais tala ba comportement mande kona wana jouer loko moko te na makambo wana na yebi kuta po oyoka komona na kati wana te na yebaki ba vuzoba tozanga na ona Kongo quoi. Des fois, on a kabila ngai, on a kabila ba musicien bilamba. Donc, ngai écoute une émoute à sali cotisation sur la kin. Donc, c'est triste au moment que muto azala qui générer n'engwana tanga kufi tolinga batwalinga balela ili susu. Moi, c'est triste. En tout cas, ça va bien. Ngai ndeko na jouer loko mon côté na yebi na mpe makambo te. D'ailleurs, na zoti ndelo émission na saki na mami il est là. Na suba na ngoni sana lobaki. Na ye awa pona oza poste mon côté. Auto-responsabilité moko basaka omona neti basi bazaki na poto zongi kaka ponini awiki makambo lokoi bimisa bambongo doye pa lingo za par na ye non bana yaki pona le lande ko ngai déjà na futi billet à first class c'est déjà trop cher ba séjour na ngai yao donc non bana yaki pona ko lande ko ngai okomona pe na cimetière neto zalaki wana nazalaki ngana Adolphe Dominguez batu mingi basukaki na musée national mais na cimetière boitan bazo kunda defao na ba leader ezali kaka ngai na Adolphe Dominguez Cécile. C'est triste en tout vraiment merci mingi pour la réaction hein? Merci pour la réaction na yo ngai il faut ça la sur na ngai oyebi makambo papa Lutumba après ça makambo na kolo ba na télévision te na lela combien de fois na ministère wana Lambert, dans mon abazoko, ça dit que au moins, minabi mais kasba bimisa mboko to kuna papa Lutumba. Au moins abazo c'est là quand dit nyoso ke mango bondeni les arabons te. Ça dit là comprendre que bato bazo ngala balé na sima papa Lutumba devant Tchibala na lela deux fois. Moni ba calmer ngai ba ngabi non wana za papa na ngai na lingi ba calcul na makambo te bo bimisa mbongo ba kundai. Oh, c'est pas bango ba comprendre ngai te ponga pe na comprendre bango te. Oh, mais papa Lutumba elo ba baye barate. Papa Lutumba avant akende poto po ya kokufa akenda komona na Tchibala premier ministre alobi na ye mona nanga leki nanga ngana zokende poto mais na ozonga lisute na ozonga ibembe est-ce que vous promettre nga ko okundanga Tchibala leli papa pono zolo banengi wana habité na ozonga sute o voyage asuka na zo sala mais na lingo pesa nga promesse ko okundanga yi Tchibala ibise kende papa na osala ngo yango no mona nga ville Lutumba kufaka un certain samedi dimanche déjà babengisi batu 7 personnes na 7 wana déjà babiki mona ne waze kwazali na tcha bango panzi likolo ya osala te moni donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia mbongo matanga mais bozo ça dit bozo expliquer ndenge ko expliquer ndenge ah
Non, yango no moni mbongo oyo kuti matanga bat bazoli ya bon ya banzela. Hein? Okamona ote yango no moni mboka ko bonga na ngate. Ah, mutu kuta kufi boli mbongo na bon so ba pesa ko to nganzela. Mo to nganzela mo zanga na utina. Donc passe na biso yango wana. Bat bazoli même mbongo ya matanga. Siko ya nzela siko basana ngoni. Ote mbongo mo par exemple ote pour la bécole. Ah mais tu n'auras jamais biloko wana. O mbongo ya courant, o mbongo ya mai. Mais on te relie en kutu kitoko kutu ebi ke kureza butute. Donc ça na tranquille. Ça tranquille. So muta tunyo lobi tete. Adrisha lobi wana. Adrisha lobi même na mbongo ba pesa ki $100. Ba Adrisha wana bazalo kwa nditi ba batumo ba incorruptible. Baza wana Adrisha lo fombo. Ko ça la cop na ba gote so a relia mbongo na so makelo basu tolia ki mbongo. Ah man ba man na chante wana deux fois té. Ba bazalo kwa ba do bazalo kwa bambila. Pour mbongo bisika bonso matenga ngana zangi na infiltré. Oh, ah compliqué la petit wana. Donc moni yango moni salami mbongo na sepeli na ninga Adrisha lobi moyoki comme na katite. Moni nga mutu na bibisu kutu mbongo so ya pesa na famille cotisation. Non, ça na tranquille, ça tranquille. Na dit que likambo ba tebeli ba kolobelango, mais donc wana pena ko mena mbondo. Na jouer l'autre côté, pena ko jouer l'autre côté. L'émission à mamie il est là, tindela que yo mo yoki na sukati, na sengi parole, na préciser bien que nga na yeli makambo ya ba tâche awa, te tâche na ngeza likolela. To se retrouver quand nga na Adolphe kuna na cimetière kuna. Ba diso ba yaki na basali ba discours mususu ba mona bango so yeneni. Ba mususu pe basali na bango ba discours te mais biso to za ba musicien. Donc voilà école moko boye ba musicien. Quand on te koufeli mutu, même au kutu bo moninga place mususu te mais na cimetière fona zala wana, on les ali adresse ya suka ende kona ngai. Zalo kwa nena zabola meso le na kufebi ke waze kwa na lukeso na banyete na limite pe na luka isute mais ndako na yasuke komi wapi il faut luko yeba la mère donc na éviter nazo réfléchir mingi pour mboka na biso quoi on va réfléchir mingi so je viens na biso bozi par exemple je na lingaka mingi na mona kikuta za exemplaire bas nzembo bango basali awa nzembo basali awa so olandi bandela nzembo na ndenge vie boza so yemba kitoko na mawazo lo bakendo tokendaki na yo biso tozongi yo zongite bongo lia mbongo mutanengo na ndeni je préfère encore bo pesenga $1000 na bengi famille na bango na bi tala 1000 ba pesenga na do salemba yango yo ozomona bakisa mbongo na famille wana kute ko sauver yo parce que même nga admettons so ba pesenga mbongo na bo pesa kasi mais bo yoka ke no na pesenga pa ya famille parce que bambongo ndenge na c'est-à-dire ça malamu te moni bababe musuna vie yango wana oyo batebele o ndenge yo so regretter soko bato baza combien ba regretter ndenge wana non bato balembongo wana na ligne kanga maman na mungongo penza uka pesa mingi ba chanter et kanga maman na mungongo penza bien parce que c'est pas gentil quoi passe mingi osala bien bon bino moko boyoki ba volomuntu ba miyibi Vebozi, Maman Biliabel, Redi Amisi, Manda Chance, Serge, ceux qui nani wa zolo bawana, Maître wana yaki 8000, na yimo grand volumuntu, adieu Salemba. En tout cas, j'ordonne, na Messe Jatiningo Bila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et à la dame, la ministre, il y a ministère, il y a culture et art. Ya kofungola dossier contre ba kombo o ebimi o baliaki mbongo wana na chaka Congo que j'allais oublier les grands volumuntu ba kanga bango ba samba ba kende makala ba purger peine na bango pe ba futa mbongo wana avec intérêt na famille ya Defao. J'ai dit et je vous remercie. Merci.